Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Ebandeli semaine lamu na mabota na bino bienvenue na magazine na bino obolingaka mingi KNB Kinshasa na bino. Kinshasa pas batu mingi balingaka lisusu reproche te ce que ça les rapproche akomona neti odimier en reproche so basalo ezapo na ozongela mbeba o salaki te boka ndenge bakino balobeli yango na micro ya KNB batajar wana tokoloba ke bamsu petre babinzambe te bamsu nature na bango na ngoloba ndenge wana banene bon boka makamba batu te. Bon, un jour, ce que l'on a bien na vie, donc il faut que yoka mutu. Il faut que mutu tambola bien, faut que yoka ma, que yoka mutu. Attends quelque chose dans un bon moment. C'est yoka batute, donc ce qu'on a aux alagaga, ma bé, donc vine sur ma béka, donc faut yoka mutu. Attends ça dans un bon moment, il faut que batute dans la supériorité, il faut que ma batu. Il faut que batute donc vine sur alagaga, ma bé. Bon, en tout cas, vraiment, Moutou Azolinga rapproche tout d'abord ma bénane. Parce que tango ozana Moutou, baebisio ke kosa la boité. Moutou msusu a poussé un peu bien à rapprocher soit disons à l'ika moro boy. Mais yo boy ango se kosa Moutou te. Pour rapproche pe dara Moutou na vie. Rapproche pe ndenge zawana soko zolinga ngo. Ata même ngande na zaboy. Naebi ke nasali mabe moko boye mutu mo a passé pa na ngai a rapprocher nga na likamo boye na boye kondimango en tout cas ça mabe ba oyo mingi tout le monde balinga ba rapproche te po na ngai conseil na opesa bango eloko wana mi marabutu na ba défaut moko boye ya mabe na domaine nyonso ezala na musala soki olinga ga reproche ezala bien po obongisa musala na yo tango bazo reprocher yo na likambo zo sala po ebonga lobby au sala lisusu mabete o lekana ndenge oyo banda ko sala ya mabe. Alors comme conseil ngana ko pesa kaka bato yo balinga ko yoka reproche balinga reproche te eza vraiment mabe. Il faut ko zalaka peine esprit wana ya humilité basali yo reproche au lobby okepe o raisonner muninga salinga reproche il faut na bongisa eloko ngana sala wana eza mabe. Boti kolanda ndenge bakino ba réagir na micro ya KNB par rapport ya batu oyo balinga reproche alors que biso to kopesa kaka conseil reproche ezali eloko moko très important na vie ya muto ce qui muto azo salo reproche c'est-à-dire alinga kayo reproche ezali eloko oyo europesa yo valeur na vie na yo mobimba na milieu professionnel peut permettre yo pour améliorer façon ya vivre na environnement na yo Kinshasa et l'équipe partout. Wenze ebele na Kinshasa soki batu baye koteka na poko bakangaka biloko kobomisa na ba dépôt kasi na wenze ya liberté kuna particularité na yango ezali kotika biloko na ba mesa na bango soki basisi koteka boyo kanenge bango moko balobeli yango na micro ya kaka. Oui, biloko elaka awa na marché liberté to yana dépôt ouverte na marché liberté. Oui, elaka ba mesa to sala ba cave na skati eza lokola ba tokanga ba coffre moyibi ayibaka penza te pona moyibi na liberté benja akotaka te lela na bamesa mais actuellement vraiment ne oyiba biloko lo ba tumsoma oya na tongo ba fongoli bazui ne bandeli tango marché bandaka ezaka bien parce que sécurité ezaka nas malamu ezaka na tongo boya boye ava batanda route sécurité azeli bino tango boye basali relève ne abimi mais actuellement c'est pas le cas. À des fois, bon, bayi barate, so bat bayi bila ba porter to sarana bango bayi barame, bayi barate sécurité za makasa. Na repesa conseil na wenze mususu, fallait bata sécurité bazala, bata sécurité po to ba lesi bilo bango bayi bango te. Po ba kile bazala kimia,
po biso pe bata wenze to la kimia po batia ba sécurité na wenze ndenge liberté batia sécurité ezali organisation totia na zando awa tango bapesi biso tokamba zandu tomonaki ke ifo eloko ya liboso na bateki sécurité yango wana parmi ba département tozali na yango awa tozala département moko ya sécurité na sécurité wana to sélectionnaki bilenge o bazali ba sportif pe batanga muke pe bazalaki ba chômeur na commune ya Masina Njili na Kimbantseke o bazali bilombe batunyoso bayebi bango nde basuraka sécurité na zando en dehors na bango tozali pe na la police tozali ba souciat mine na chaque coin ya zando souciat moko ekambami na siat oyo ezali na major na yango esalaka ke biloko na biso nyoso elalaka likolo ya mesa même mobulu esami na Kinshasa ndenge nini jamais babuka magasin na marché à liberté to bayaka biloko ya marché à liberté eloko mususu tosala mwa makasi totia na mitu ya bato ya Tchangu que marché à liberté ezali nde société na biso oyo botela ya biso mbongo mwana Tchangu nyoso aza na devoir ya ko défendre marché à liberté ya ko sécuriser yango pona ezala esika oyo etikala seko na seko bomoi ya bana ya Tchangu. Foire internationale Kinshasa na mukuse fikin toyebaka kala esika oyo ba entreprise wandaki koya ko exposer biloko na bango pe ba je ya bana kasi lelo etikala esika oyo ya ba kermesse pe ba concert. Ça et l'équipe partout lelo magazine KNB toye ko salela bino reportage na moko ya ba site o ezalaka na ville ya Kinshasa tozalia wa na kati ya foire. Selon dictionnaire ya la Rousse, foire ezali un grand marché d'exposition commerciale périodique. Ndenge tozalai komona tango kala ba entreprise ebele ba bande ko ya awa na kati ya foire ko exposer ba produit na bango. Kasi préoccupation na biso ezali que on dirait lelo eloko wana esala masuste ba exposition esala makasusu te ba jeux d'enfants esala masuste na ba jeux amikolo ndenge ezalaki ya kala. Voilà pourquoi toi un peu kolela po ete baye bana kozong c'est la biso foire ndenge ezalaki na tango ya kala parce que tozomona bato ebele baza ko confondre kermesse na foire plus et donc tozomona mingi ba concert nde ekomi ko régner na période ya foire ba concert ekomi ko régner ebele et puis nde kalezalaki que le 2 juillet biso tembe na foire ndenge ba kino bazali koloba surtout le 2 juillet nde tozalaki ko yemba le 2 juillet biso tembe na foire. On dirait le connaît la sous-tes actions comme il est dégié, il faut par un nyonso aluka moyen ko sombe la bana bilamba pour na kakabaya na foire. On dirait le koana et la sous-tes parce que toi que foire et la mingi na période ya ba vacances, on dirait peut ba respecter sous ba date wana te. Voilà pourquoi magazine surtout ay ko sala reportage pour un peu kolela so ba ko zone c'est la biso foire na biso ndenge zalaki kala Kinshasa et l'équipe partout. Na bongo sala ya mkwalelo docteur Dieudonné Ngoy alobi ndenge kobi possible ko traiter rétinopathie diabétique na Kinshasa. Donc d'abord il y a le traitement médical, c'est-à-dire on doit baisser la glycémie par l'insuline ou par des antidiabétiques oraux. Mais pour le moment, parce que la rétinopathie diabétique provoque ce que nous appelons très souvent un édème maculaire. C'est l'édème maculaire qui est à la base de la baisse de la vision chez le malade qui fait une rétinopathie diabétique. Et donc on doit soigner cet édème de la macula. Et l'édème de la macula est soigné au jour d'aujourd'hui par des produits que nous appelons des anti-VEGF. Des anti-VEGF et aussi des corticoïdes. Ces produits-là, c'est un traitement récent. C'est le traitement qui se fait aujourd'hui partout ailleurs dans le monde.
Ce traitement consiste à donner des piqûres dans l'œil. C'est un produit qu'on donne des très petites doses et on injecte avec des très fines aiguilles à concurrence d'une piqûre par mois. On donne 3 fois pendant 3 mois et on essaye, on suit le malade avec l'OCT. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Na Kinshasa batu ebele baye lisusu importance ya signature que en signature eza kaka pe identité ya mutu. Voilà na ndenge certains kino balobeli yango na miko ya KNB. Eza elo mombo ezo garantir assurance ya mutu quoi. Signature mingi échangeaka so communauté notable mombo ko changer signature. Oh, ce niveau est comme élevé au changer nos signatures, mais ce niveau est na niveau moboé au la même signature signature moi donc on signé dans signature il y a papa na signé signature est à identifier mutu dans sens que au kozala quelque part ba bengi sur entreprise songolo OKI au sali demande au tina signature bako kozwa demande na yo batangi yango mais signature peut identifier yo même na ba banque tout monde na o ba changer ka ba signature na kobenga bango vraiment baza ba moins sérieux mutu aza sérieux akoki jamais ko changer signature na ye bolandi bakino ndenge balobi ba msusu balobi ba na signature te ba msusu ba pesi importance ya signature selon bango ba msusu pe balobi bazalaka nango mais ba changer nango selon ba circonstances biso na KNB to koyebisa bino ka boy ba que signature eza marque o ezo ko permettre que ba identifier auteur ya document moko ya œuvre moko to ya cause to phénomène moko esalemi wana na ba o ba na signature te bosa l'effort pour na na signature pe signature wana ezala kaka moko oko ke ne place moko boba biso signer document moko boy o sali signature moko ba ko ki peut rappeler 2 jours après o ya ko signer ceux qui ont changé signature et bimsaka batu moins sérieux et c'est ngolo za na signature moko na ba circonstances nyo sato lali pongo la moki biso signer o signer signature na yebani signature e ko za la komba mutu e ko za la marque e lo moko e ko za la so e ko za la signe et la que o za signature ya mutu boy tokosenga bino boza na signature parce que avant ba considérer aux sérieux yo moko banana ko se considérer sérieux na ba acte aux a proposé kin et l'équipe partout KNB elinga ke ba soki choc ya bolingo et koki pe komemela mutu crise cardiaque déjà bandi kolinga ayebi ke problème wana ekoyela mutu nyonso surtout so okuti mwasi na yo en fracas de l'île na mobile so il pose un peu moteur au kangamte mate il kobe estomac bien cardiaque ko ko pesa pe maladie mo memi oti na kufa on a kuta déjà la déception mais natika ko za ba crise mais tina ndele na komi marié na za mwasi na ndako bon je ne sais pas pour na mutu mususu akuta ça peut être ko passer bon mais pour na ngana ndimité nga za mutema libende te mais nga na linga mwasi na nga na ndenge na ngai o nga na conserva kamo na ye a tramper nga moko na yebi yango mais à niveau ya ko piquer crise na ndima ngote pona nga ça dépend je dirais oui et non parce que non pour la jeune en tout cas cause arrêt cardiaque crise cardiaque
suite à déception et à Libolingo, et ça m'a passé. C'est vrai que au cause de mon mal d'estomac, c'est vrai que quand on entraîné quelques problèmes de santé, notamment amaigrissement et tout ça, mal de tête, perte d'appétit, mais crise cardiaque, je ne pense pas. N'a aucun côté. N'a aucun cas que les gens se sont suicidés parce que bah, qui déception, mais crise cardiaque comme tel non. Mais oui, Siko, pourquoi? Je dirais qu'il dépend de la peine à âge. Parce que pour à un certain âge, on sait que le cœur est comme un fragile. Par exemple, Moutousso a s'attaché à Mingina Molonga Ninae et qu'après, il faut se rendre compte que Moutouango a trompé Kae ou bien la fidélité. Oui, effectivement, il faut entraîner crise cardiaque. Bolandi Bakina Ndenge va pèse ma point de vue na bango, Bamsus Balobi jamais. Par contre, un problème na santé na bango pour na bolingo. Bamsus va besoin dépendre, Bamsus va comme la bango, Bamsus peut besoin dépendre na tranche d'âge. Biso na kan beto ko yebisa bino kaka boye. Ceux qui rupture les a consommés, muscles cardiaques, ils ont un coup, c'est normal. Ceux qui ont un problème amoureux, ont un problème dans mon thème, ont un problème cardiaque. Cardiologue, moi, quand il y a l'université Arkansas, aux États-Unis, approuvé en gros, il y a ces penchants qui l'habitude d'aller côté à stress. Stress, où tu as par rupture, de déception. Stress, on a des dégâts belés, des dégâts similaires, entre autres arrêts cardiaques. Donc, ceux qui ont un problème amoureux, c'est normal, ont un problème dans mon thème. Qui est l'équipe partout? Kinshasa bolingaka mingi selfie kanga photo buka kino seka moketina ba photo na la page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo kitoko grave match za tokos eza jeu tombola oyo ASV Club est organisé en partenariat na Maxwell pour na permettre ba supporters nyonso va soutenir équipe na bango ASV Club pour na match oyo kobeta le 28 février pe ba gagner ba prix ebele. Tous les politiciens, tous les commerçants, en fait, tous les tout carana wenzete, oyo toyebi eza musala oyo, ya marketing pe communication, ngo to appliquer ngo na bien ya sport na biso to monde pe sport peut contribuer positivement na développement ya RDC. Tous la raté ba sportif to subisaka, to lingi biso pe à travers sport to apporter un plus na développement ya mboka na biso. Na yango biso KNB to kosenga na ba supporters nyonso ya ASV Club. Bosomba ba bien na bino pe bo participer na jeu tombola oyo match za tokos et comme memayo au vivre ba meilleur moment ya vie na yo, c'est-à-dire soko sombi bien pe au participer na jeu concours oyo au longa pe au soutenir équipe na yo ASV Club pour ekende liboso Kinshasa et l'équipe partout. Léopard na 4e édition ya CHAN 2016 ya Rwanda. Bola na ambiance oyo bakino bazalaki nango mokolo wana. makambo ya sika changement de tout tozo coupe match ya lelo eza score ya 2-0 donc na biso musika te 2-0 à 0 changement ya makambo nyonso vraiment match oyo penza tondimaki te ke togani yango tosepeli makasi mpona bamalien penza te tondimaki te vraiment donc match oyo ebetoni makasi nazalaki DNS on ayebaki ke toganye déjà toza déjà na 3 déjà nayebi déjà toza na 3 déjà match ezalaki ya biso victoire eza ya biso toa baloni ndemboa mais pour nanga sport ezalaki mpona RDC na kosepela soki esenge koya bapesa ta coupe oyo na nkombo ya Mari Bisamba na final toganye omona makasi ibotika ibeba kochaka kochaka makasi kochaka
C'est parce que Dali, secrétaire général, il y a cours de gré à Gombe. Il y a cours de gré à Gombe, Mobimba. Secrétaire général, et pas chez De Gaulle. Il y a un match au Konyango parce qu'avec soi. Parce que c'est là que, parce qu'on voit à Kuna, on a mis cours de gré à Gombe. Bissot. Alors, le bail que, ceux qui décident de trois, les autres débits, j'ai dit que 3 000 côtés. Bon, impression dans les arbres, mais Jacques ça va, pour la CP, mais chaque n'a pas débit à retirer. Quand il baigne, ça va. Dans la CP, l'IPN, en tout cas, dans le Congo, résultat malam ou boué, parce qu'il y a des gens où mais là. Marie Moussa Moussa va. Mokonza basaper nyonso Papa Griff alobeli na micro ya KNB par rapport à la journée mondiale de la SAP et kozala le 10 février na boulevard Triomphal. Le 10 février, Papa Griff azali président ya ba saper nyonso ya ville à Kinshasa alobi makamero kende ko na cimetière ezali te parce que ba wey ba mona ke lambate tout au rendez-vous ezali na boulevard Triomphal. En tout cas bino nyonso ba saper ya ville à Kinshasa ba saper ba route partout dans le monde na Brazza na Angola. En tout cas bino nyonso boya na boulevard Triomphal boya ko sala ba action na bino kuna boya ko sala ba spectacle na bino boya kayemo ndenge apesi ba détail na élément oyo. Kina tima mambo cimetière oboni tia bisenga senga tia kuluna to lukaka kokenana matanga kosenga ba mambo na mambo sap na komo nyarkos omoni nga chenga saku nga cimetière na ndoya na ngali susu te sanga toujours Yaya ezaka biso te batinda biso yo mais batinda Papa Griff banani boye ko déranger ngai muto ya tikela pouvoir eza Papa Griff sa père d'état bokoma finga ye kosala kuluna bakoma kotinda bino po bozwa succès na kombo na ye. Est-ce que nga na yebi bino depuis 1996 ya banda kolobela nga akutana na papa na nga mombele akutana na famille na ngai azongisa idéologie oyo abanda likambo ya cimetière bokoma kobundisa ye boyebaka ke bokokoka ye te soki bakobike baza basaper bolandaka ye bolakisa bilamba botika koya kokosa bato bakufa place mutu akufa na tombo akomona oneni kolati miyibi bakuluner basaper ya esprit de mort kini na bagara boule kitela sena semo netina kwani kwani tina bana kini présence ya Papa Griff Lengance voyant savant de la SAP docteur en philosophie de l'art d'habillement commandant suprême de justice de la SAP le descendant du roi Salomon le successeur d'Engance Servos Niarkos la voix de la SAP porte-parole de Jésus-Christ évangéliste de l'art d'habillement missionnaire de la SAP présence ya Papa Griff Lengance le 10 février le 10 février on a créé ba malanda ngombe ba roma welisa ba sala kutu rien. Donc le 10 février la journée on a créé journée mondiale de la SAP on a sangsar ba saper ya Sefa bazoya ya Mikili bazoya ya Angola bazoya ya Gabon bazoya donc to recroiser le 10 février na 12h na boulevard Triomphal mutaki de cimetière te cimetière za place badaya obeta forme la samutunde ni kenga na saper rien wana ba saper esprit de mort mais ba saper esprit de vie boya bongo na boulevard Triomphal à partir à 12h tokutana mais na invité ba aveugle bon mais melanga ba aveugle ba pasteur ba ko la musate ndenge na rolata ce ba monité na tiki maramba forme le 10 février journée mondiale de la SAP boya ebele nayebi ke bozela ke ebele mpona kolanda magazine na bino oyo ekai Kinshasa mikolo oyo KNB Kinshasa na biso ya mokolo lelo topresentaki yango na Pandag na avenue Colonel Bojiba bobosana te Kinshasa eleki partout. Allez,